bonjour, na bafani na biso tour baleka émission na biso sans tabou, émission na biso la TV boyebi o Ritz Lema moi na bino bosepela tant nyonso. Na yeko pesa ba merci na ngami na mon président papa nanga papa Didier donc il a payé merci il a payé sous merci na moto azolamba nga zo bimisa Ritz Lema mafuta pe couleur bien na payé porte na ipsus na tele sous na gauche et na droite na tele bon tonton le kola papa moka pa jana nga bandeko donc izuwa na peso moto a pesa la place donc na yeko pesa sous ba remerciement pour ni belé pour to jouer boizanza kate quoi donc na pesi papier rique mbal mora mbishi ya choco frappa quoi pour les mots d'origine donc na pesi sous ba merci na vraiment et on est pesa vraiment mingi bandeko na boyebi et loko to lobela ka chaque fois chaque temps au baby auto lobela ka mingi donc babe mission na biso to bakabana mikie bazala te parce que to panza ka nyonso les années loko e bomba marate peut-être ko bande mta bomba maka mais nga na ko bomba mate donc mission na biso pour les na bino nyonso bolanda biso ba remarque ming o bat basali biso ba critique ming o bat basali biso donc to singi bino ka merci na ba critique na ba remarque to ko pesa ba remarque pour voyer ba défaut et biso basi to za ba ndoka mabala na biso ba mbalo to ba ndoka mabala yango na yeko lobela ming parce que bino bo benga biso peut-être bo kasa to ba ndumba pour zoti nda biso ba vidéo ba ni non isa bien te remarque na ngali boso na sali yangwana mon plus o yotin na photo peut-être yotin na photo ye monde ami la sabolumbu na ye ponga na zo tenter o bimisana la sabolumbu na parce que oza mobile na ngai te donc émission je pense que le ba sans tabou to ko lobela ni sola mbetu peut-être na baso et makamba mbetu te baso ba bi ko siba na témoin sina mobile yo to ko beta ni solo ils essaient so beta masoto pesa no conseil to participer parce que bozo moi ndamba mayel o peut-être biso pe to za na moto o bi poza ngo pesa pe biso comme d'habitude zo be na biso mais ça te botinga so ba vidéo bo sa ka bola so ba bolumbu na binote bolumbu na yo papa eza ya mwasi na yo eza ya lemate lema na besoin bolumbu na ote ana besoin de osali ba remarque au moins que lo moza mabe ana besoin ko motiver na ba conseil o tout na ba question ya nula yo mais eza te ke o la sanga bolumbu na po na za posa na mote po atam ko mot no tiko la so bolumbu na nga donc mingi ni bande ko na nga o na ko loba awa o peut-être déranger moral na nga yangwana vraiment to komana to edani so aider nga pino aider misali so te ke to benga to kumba to mena place moko boye so ba wana basala nga ipana nga ekotiti atamuki ekotiti donc mingi na yo lobla kambo etali mbetu papa mbetu ba mama te blakal kamba mbetu to na so ba sije musute ezaka kamba mbetu mais to ba ksaka maluba to ba saka maluba to ba saka maluba donc kamba mbetu to lobela donc qui batte presque ba jeune ba benga trop ils a ba fille o balinga bali na bango basala bango kana sima basala bango kana sima ti to dernièrement to yebite oyebisa bino sima ils a place mo eza eloko o et donc ils a place mo ils le moins saleté et lo bisa la saleté donc mon vrai chéri moi soit bien a rôle ngaté ngba na bete na sima c'est quand moi c'était parce que basali bolo na biso pona bino ndi ba makata na bino côté pas na biso ezate ke obeta nga na sima pona lukani sima ya munene o sima ko ndanga o to ndengini te non linga ngote donc na ba to basali la kango o basela ngo balinga mbena ba basela kina sima adinga biloko ana te izana ba mama misuba walinga mbena bango basi ba bango na masoko te jamais ngreti na nga na linga te mama yo mto linga mbena yo nyonso azwa kamakata na kotsa ona difuni na yo eza bien te ozo memila mbaye no malade to mbali paso minga memilo malade na yo pe papa mto linga bongo nyonso obeta mama na sima tika na zo difuni ozo makata no kotsa ona na difuni ya mama eza bien te o parce que saleté na biso nyonso ya nzoto e bimarande ya sima na difuni na nisi na biso donc eza bien te donc so paso kota kuna azo mema malade wana ezo lukakisa ni e contaminer yo donc bino ba yeso bobeli est-ce que beaucoup ça sont mbambeto beaucoup ça soutien donc conseil mingi na bandi ponanga oyo balinga ke mingi mbala asi bakina sima po basala libolo pona mbali akota ngo basali kata po pesa mbali no libolo po akota ngo ezate nyonso opesa ke sima ndeti ngaso sanya bloka na sima na yo kana ma centimètre pour centimètre fanda kana liboso
yo siko libolo no bombela ngonani obombela ngo mabele po mabele bomba salte na biso mabele mokonzi yango tsabalia na bango po soko iboyo kopola eza ba fio balingaka babeta bango na sima balingaka babete na sima ngaka beta na sima so babeta na sima ça ka bien bandeno na basi eza bien te donc botika biloko wana poko luka ko beta yo kana sima izo memela yo malade izo memela pe papa imo malade po papa soka beli tango alinga yepa na yo ala kutona liboso mo ateki so ina ko utona libolo na yo o mo tepo obela ozo malade avec malade ezaka ba infection te soki yo beli papa beli bo continuer ndengeni ba biloko wana ko linga te papa tika vraiment ba biloko wana tika biloko wana ko betaka mama mai na sima makili na sima pour une importance mon côté il y a un sentiment mon côté donc faut linga aussi bakaye liboso pour sentiment de vendre awa sentiment il vendre awa donc sentiment soki sentiment ezali suka fi matata to caresser embrasser nga osalinga nino maeti suka filme oyaka awa eloko nzamba bongisa yo lingo bando o dike nzambe one ya selango yo obongisa ye te nzambe da trasa alba libolo ezali katezala yimo ka yebi kezala po salango po sa salango te me ngana yo to bota mateme ngana to vivre te po ezambi ba miswa linga basi neza bolingo za te ka ke pona mbongo mo boy to ngana wala nambali na pona mbongo te bolingo na wala do pona mbongo te ngana wala ndande opesa nga ba tendresse mo nebi ke ba nga atana mbongo apesa nga me tendresse fo ezalaka me tendresse on to tala wapi papa o sala ngaka na simoni okola ngai na ngambo ati atako tumbua donc papa pena to bongisa ba papa na ba mama to bongisa place wana erreur wana esala makutu sauté donc soko moni ke mwasi mo alinga robete na sima ko linga te mwasa na lingiote soko moni ke mobali mo alinga robete na sima ko linga te mobali na pa lingiote donc na lo ba ndeko na basi ne ba ndeko na mibali to mata niveau to zaka na CT parce que ngana olinga te mbali soka beli charge nyaso yepa na yo mais so mbala za gizi bien charge nyaso zaka yepa na yo o etambo sandu na pato mesana tini biso auto mesana koteka te na biso te oteka ni donc bongisa bena erreur na yo o moni to linga ke ko saba sala ngana sima ko linga so te basala na sima donc to zala pena sage na place wana ya olongolere wana ya kusana sima po simeza tempelote nde yango nzamba bongisi biso pla au point papa contre nde awa abongisi ba play belé mais na sima te ya na sima te nde liboso donc yo mwasi mto sala eloko wana sala derrière wana na loba na yo longolere wana ko meka ko sala eloko wana te et provoquer le malade wana malembe comme eloko boy mais soko do pesa papa ka koto yo o pesi pina bon na yoko ngaye zuwa mabe do pesa pina papa partout papa pina linga ka wi santi papa zo linga pina parti na nga papa linga lo pele mais lo pele ngo ezate ke ato na nisi na yo te na nisi te ya pina mtu so pesi sima papa pa ko tika na libolo na misaka te ke lo kwa papa linga sima yo ga sima ko pesi na nisi te ko pesa pa nisi te ni c'est provoquer biso malade provoquer malade bando nga parce que on beta CT saleté na biso no sanzo te bimana nice donc éviter biloko wana éviter papa pasi ba kona sima pour masoke za place papa nzamba bongisa te nzamba bongisa le biso libolo ayebitsa na bongisa ki yango yo ko corriger nzambe te o corriger ata mukete donc conseil ngena pesa pona ba mama presque téléphone bien ngeto boka ngapi nge pasuka wa benga mingi presque na zoi ba remarque ba to benga pambanisi on mona lobele mambanisi peut-être on ngena lobele bino yangwana na ba bakana ba mama na zona partir ba mama parce que ba mama balika kasima papa o mona ke mama o mona papa pinaza ni loko moko tellement bozo de o mona de ba niveau teta de ba niveau ezali ozo senti pina ko o bina mona katela mona katokela mutu mo akana yo to akana ka opete o bina tala goro munene imo sento bina ya mutu yo o ya yemo ko ta meli bimela ma meli bimela te peut-être bien nzamba créer si ko tongo salo na sima papa suka salo na sima ba suki sima na yo ni sineza ko fungwa ma c'est que liboso no peso fungwa ma donc olinga ba jete ke mba sala ko na sima suni eloko amunene papa mama nanga obeli akobela na bato ba betisaka te bolinga biloko wana te
pour eza malade vraiment eza malade donc otika ko inviter ko beta biloko wana na sima pour mutu so yo peselo o moko pena kina ko bimate dina obimate ko vanda tata pour so vanda ko vanda te ko même si ko tanga na mai pour ani mama ngai pour lingeka ba beta na sima beta na sima beta na sima na mon importance sima te au moins mbali miswa beau tonton tonton moi bien au moins naza bien pina ko ambishi mo so la ndele bien tonton n'est pas beta ka est-ce que un homme est-ce que ko beta ngana ebi moi sinde eza musami bali te yo beta na sima yo papa uza moi mbali ti est-ce que uza moi si ninga na yo apla ko bina dobo na sima papa si pi papa sentiment ni yo papa ko yo kapa muninga na moi papa muninga na mbali muninga na yo ana pe sentiment ni yo do ka sentiment nini pour sentiment des pas na biso basi basala biso nde pas pour na bino pe pour na biso parce que bino na bino mibali to ma bino mibali bozo linga na bozo saba biloko ana e gene bino e sopa bino e sopa bino makasi mbali bonga na mwasi na ye mwasi pa bonga na mubali donc bino na bino ko linga na te boko saba biloko ana te bo bandoki so boyeba te pe lisumu nangam na nga so pe te bo mona nga so bo mona nga qualité nde bo mona nga bet na chaîne mamna na chaîne yo te bo ndoki mtu sana mama ndoki na bana yo mtu sana makambo za ndoki po mbaya na mbala ko linga na te même si na bible nzamba ko mango ko linga na te ke so ma be na biso mais attends ba bike to sabe ko to sa ngula posa to mbala bala zino ba moni to sabe ko bango bui to sala ngo mais nzamba pe kisi mo ko linga na te mbala mbala ko linga na te mais tina niveau ya ko beta na te ya ko beta na te ozi pina bor na yo ko tsepa mninga na yo sentiment nini pa pozo yo ka sentiment nini o yo ka pe na ebite so sentiment yo ka pesa mabe sika biloko ya luka mo sa ta ndumba basi ba ebele ya prino se pour ozwa donc nazaka pona ba mama nazaka pona ba papa donc na yele pena bino pour masolo émission na biso ya Lolango TV na bisa na émission sa tabu to bomba na biso eloko te to lobela ka nyonso to na eloko te to bomba ma ezate donc to lobela nyonso donc yo garder bandi na yo papa yo to sala makambo na tika obeta na sima pour porter elote yo be mo beta na sima tika obeta na sima porter elote donc tendresse mingi vanda pas mwasi luka mwasi luka bina mwasi au banda ko za soin na yo peut-être zo soin no bien te luka banda ko za soin na yo basi baze belé au banda ko za soin na yo kende na zaboye na okende boye na kuta mwasi na ndako ke oya okuta mobile no muninga no mobile na ndako bo pesa ba rendez-vous bandoki waza kindoki bo salana do botika bina bongo ko na bisa bino ke ba pesi balandi bataba do yoka bambangu do yoka bambangu do ndina zawa nazana ngwa tekina ko loba bla osamba te nani loko osamba samba te kandi bo biritile ma pratique fort pratique rapide donc ta pratique ma solo penezali on a pratique ma kaska de boyebi donc mingi ngalo bala bino ona bongisi la kibino ezana nebi ke bozela nebi bolinga bongo nebi ke bozela mizali pela bongisi ko pena pesa bino donc ma solo vraiment ça donc papa yo bongama nesa bino tika ba partir nzoto moi sala ba papa bien ngaye yo la ta ma bo la ta sieste ngo la ta ka ba voela okuba papa obimaka libanda donc la ta ba bilo mo senti que papa o sentir a koti na ndako sentir que ke mama pina mama zalite mama za o sa mo bilo mo boy papa ta za na posa ti me pa mo na ke le makoti donc a pesa nga ba posa pesa nga ba bilo mo boy et ça nga pe bien linga ba tendresse fezala comme on papa yé yamba ina kei ata bozali na kanda na tango beba na kitonga yimo bonsoir na tiki madame na kanda deni mama ina ndina nesia zo ni mama zo bonsoir yelo pete yo yeba kiti ata na kanda sala no mupi sande to boya kumsi pesa no to pesa kama yo na ebisa bino masolon fo tuna kal ça ne na ebisa no tuna kandenga yo na ngena lo bana bino kana bafani nga tout bande ko nga tout ya bali to ya basi do mimi na lebele ndi mibali na sukisi na mibali o basangana kana muninga ni mibali papa yo mtolinga muninga kata ko mai na ye yo tsaka no yete nga ba yo rose pa na nga pe na ki yo oye ko rose pa mwasi po le bi muninga so do beta o yo ndi mtoke beta super mwasi do ko pesa mwasi kana ndako ni malade mais prochainement de no yebisa bino tina nini oyo makidi na yo we si jouer na nzota muninga na o mubali papa utika biloko wana
ya malade ya défaut luka mwasi que so mbongo na ki so mbongo na nini singa cause mninga no ba luka de mwasi ya bien te donc na oya pena ko développer pena li solo mo li sou bien na yo développer ngo na oya pe li susu ko pesa bino su bilenka na bo ka ndi na pesa bino